Ale kumanga motema moto yaya. Buguyoka kaka. Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikuru neza bino pardon. Jima sala ilo karata kate. Yana benga gayo. Jima mukende. Umela. Bana Kin. Kebana jago zape so kute nango KNB Téléma. KNB Téléma Kinshasa eleki partout. Jima Kendi. Umela. KNB ko zape te so kute nango tchek au Vandi. À travers la flamme par la com, devenons fort. Mbote Bakinois et bienvenue dans Retro ya magazine Nabino préféré KNB. Mokolo alandi to laksaki bino ndenge nini Bakinois ba réagisaki na annonce oyo ministre de la justice asalaki pona ko libérer ba prisonniers politiques. Depuis le vendredi 19 août, ministre de la Justice Alexis Tambwe Mwamba a annoncé qu'il libération ya ba prisonniers politiques et ouverture ya ba chaîne proche ya opposition oyo et figura qui parmi ba préalable ya bandeko ya opposition yango toza na terrain pour na kotuna ba kinois ba pesa biso ba point de vue na bango. Comme il faut comprendre que chaîne radio et ça répond à parti politique mon côté donc on a remercié ba comme il faut comprendre on a ba revendication opposition za Ramabé. C'est ça la démocratie, c'est déjà le début de la démocratie. Des chaînes va libérer on les a mouqué, va continuer. To serrer bango tina soukati ba ko libérer ba chaîne nyons. Deux chaînes wana pona ngai selon ngai na omona ngo ezaka ya tendance na bango. Deux chaînes wana parce que o nga na yebi chaîne ya opposition eza ya RNTV. Oyo ya nani ya Roger Lumbala o bakangaki. Na Congo Média Channel o banda ko le tozolanda ba information kitoko ya opposition ya bien ba chaîne yango o il faut ba fungola yango ba chaîne o bango ba fungola ezaka ya tendance na bango na moi sagesse na ngai maman na zomo na boye na ba chaîne mi balé wana premièrement ezo concerner biso bana mboka te ezanano ya privé mais chaîne o ya biso bana mboka o tozaka nango souci ezali RTNC international parce que peuple congolais tango azolela zolekana na chaîne occidentaux bazomona partout bazomona bayeba ke no mboka wana ezana bokauka makambu boy soki ba aide tozulaka à partir à RTNC. Bon, tu as kolanda point de vue ya moko ya bakino ba misusu ba souhaiter que ba libérer ba mususu pe oyo batikali tout comme mingi ba sepeli na acte wana pona ko descriper situation poto kende malamu na dialogue Kinshasa et l'équipe. Mardi magazine Nabino et celle qui bino constat ya ville morte oyo bandeko ya rassemblement ba annoncaki. Le 23 août 2016, la journée Oyo, rassemblement et opposition banosaki journée ville morte. Pour le rassemblement, journée ville morte, wana ezala ki moyen ya ko récuser Edem Kodjo Oyo azali facilitateur au dialogue pe ko contester contre bi ba travaux préparatoires ya dialogue. Caméra ya KNB ekitaki sur terrain ndeti na avenir ya Sosa na marché bayaka. Quelques vendeurs bayaki me ba magasin mingi pe ezalaki ya kokangama. Croisement avenue Force na Sosa station service o ezalaka wana ezalaki pe na nguma makasi. Niki mponza ba vendeur ya ba pièces de rechange mingi bafungolaki ba maison te bazalaki kaka libanda. Na rond-point Victoire nguma ya makasi pe ezalaki te ndenge to mesana komona nguma na place Victoire. Na rond-point Willery, quelques personnes bazalaki me ya mingi ndenge rond-point Willery et mesana kozala. Image nyonso wana magazine KNB esalaki yango entre 9h30 na 11h. Na avenue commerce ba magasin mususu ezalaki ya kofongama mususu pe ya kokangama nyonso wana kaka na avant midi.
En quelque sorte, s'il faudra que peuple a respecté à 70% parce que à partir de 10h30, mituka ebele ya transport en commun ezongelaki déjà kosala pe bande kona biso bawewa bazalaki kosala or bango bazali proche ya président Tshisekedi donc bazali na connotation tribale moko na président Etienne Tshisekedi mais bango moko bande kona ye kutu batosi mot d'ordre wana te. Il faudra qu'on retenir malgré journée ville morte wana mais ba travaux préparatoires et bandi lelo na hôtel Béatrice. Bande kona biso ya rassemblement bon meka ko revoir ba décision na bino bo fanda autour d'une table parce que peuple a besoin ya ko mona bino bo fanda bo solo la pona intérêt ya mboka. Mokolo ya mercredi to proposa kibino réaction ya bakasaya au bavanda na kin pour la plainte ya Steve Mbikai contre Kyungu, ancien gouverneur ya Katanga. Magazine KNB to kiti a na terrain pour na kosolana bande kuna biso bakinwa pe bakasaya mingi ba vivara awa na kin na ndenge Steve Mbikai ya porté Kyungu akumwanza plainte na ndenge kala na Lubumbashi ba bengana ka bakasaya c'est wana tozaka ko benga ngo shaba po Kyungu akumwanza zalaka gouverneur à l'époque. Yao de kotuna bakinois ceux qui bazui plainte wana o Steve Mbikai a porté Kyungu akumwanza ndenge nini to asali mabeto asali malamu. Malgré Kyungu asalaka makambo wana na periode ya Mobutu est-ce que Kyungu na kuna na Lubumbashi bakasaya bazalaka les choses si bazali oyo azobimisa ke ake ofunda Kyungu abomisa bakasaya kala oyo nyonso oyo depuis soki 1900 combien ye Steve Mbikai azalaka wapi aya kobimisa ngo lelo po basala nini babetele maboko balobaki voilà Steve Mbikai abimisi dossier ya sika eza dossier moko ya kala un vieux dossier et ces huiles baroui ozomona ba poussière ya ke ko jwa dossier wana po asala na yango nini babetele maboko bakobetele maboko te soki Steve azana raison a juste signature bakasaya nde batindi ye soki tolingi toyoka ndenge wana soki bakasaya batindi ye problème eza te shaba ezali kuna akende pe kuna na shaba bakende samba na Kyungu tribunal eza kaka wa pana biso na Kinshasa akende pe na shaba bakende kusamba wana aza ko distraire bato zomona na tango lelo makambo salama obana makambo akala eza distraction atika a charger aluka makambo ezoko bongisa mboka oyo bato bakobonga na mboka to na mboka to linga mboka ebonga aluka makambo ekobongisa mboka lelo akende gauche akende droite ça bana makambo akala atra distraction atiko distraire biso eza distraction yende ko Steve Mbikai refoulement premièrement ezalaka complicité ya ndeko na ye wa kufa wana Ngunza Karlibon na Mobutu. Kyungu azaka un simple exécutant. Ye Steve Mbikai a profité pour finir kofunda Kyungu akumwanza pour azwara repère demander opposition bazo ba difficulté na ba problème ba arrestation arbitraire pour ye pas kota na embuscade wana toutefois eza réalité où eza les cas et les cas. Plainte c'est un droit. On peut l'exercer comme on veut. Il n'est pas dit que le fait d'accuser quelqu'un vous donne raison dans ce que vous dites. Alors, il a tout simplement exercé son droit. S'il a des prétentions à faire valoir, il a tout simplement exercé un droit. Bolandi ndenge bakina ba pesi ba point de vue na bango na plainte oyo Steve Mbikai a porté Kyungu akumwanza na désordre et salamaka na Lubumbashi na ba 1990. Alors boyoki pe ndenge bakina ba pesi ba point de vue na bango ya malamu eza que makambo ezotungisa peuple congolais pour le moment ceux qui peut bazweli yango solution eza bien que ko zonga na makambo ya kala na Kinshasa il équipe partout. Jeudi de la Sakibino réaction ya ba fille ceux qui a koki kozela mobali oyo akei voyage pendant combien de temps. Magazine na bino toza na commune ya Kinshasa précisément na quartier Ngwaka na Nuwangata pona kosola na bakinoise ebisa biso soki oza na fiancé na yo et que esali a voyager à Kepoto yo mwasi otikali ko kozela pendant combien de temps toyoka bango. C'est moi temps ce déjà pour dépasser une année, 2 ans, on a dit. Mais tant vraiment, une année au moins. Une année au moins. Pour dépasser vraiment comme à moi, Mikarata. Une année au moins.
wana nde nga conseil na pese. C'est la raté parce que pour na so ba kei era kei la minute sana bozala asira que eloko bien era kei amoni ke ozela ye era kei pe kuna so ya moni msusu baleki yo ndio hotel la lisusu te so pose ara bien yo matika na vie kei ngai pe na sima na tikalo luka destination nga. Il faut ça après autant de temps conditionné par voyage à mobali kakei kotanga ezama bete akei poto ko sala nini kaka po akei azolo ko moya ko vendre na poto me fiança tikala wa zozela. Ce sont des choses qui se soldent toujours dans la déception. Ça dit 99 cas sur 100 et se soldent toujours dans la déception. Ceux qui mobali a voyagé tant ils ont déterminé légalement ils ont un temps déterminé que non moi si fois c'est la mobali autant d'années autant de jours non. Moi je pense que ça dépend de la possibilité à mobali. Mobali soki accueilli au bout de 6 mois, 5 mois, une année à Jimbongo et que soit moi sinaye. Hein? Ceux qui ont la patience, selon mon thème, ceux qui ont la patience, ça cause la même une année même 2 ans. Na ebi que fiancé nangai, fois c'est langai. Non, c'est la pour accueillir la qui accueillir oya. Pour langa, non c'est là. Azo tukazo mikanda na poto pour abotra mundele wana na nuna na cause la te. Bolandi bakinois na bakinoise ndenge bapesi ba point de vue na bango na micro na biso ya KNB. Alors ya malamu eza que ceux qui moi sina mobali boza na confiance entre binomi balé eza nango bien kozela. Ya mabe peza que okenda osundola mwana mwasi ya bat au lieu ya koyebisa e vérité otiki ka bongo mais yozo continuer vie na yo. Mais conseil pe pona bana basi, la patience est ta mère mais son fruit est délicieux. Donc kozela pe eza nango mabe te ça dépend kaka ya yo moko. Kinshasa et l'équipe. Kaka le même jeudi, Bakina a réagi par rapport à la campagne à recouvrement forcé à Tinel ou à Le dossier. Kinshasa et l'équipe partout, tous dans la commune ya Kasavu, Bonavenu, Popo Kabaka, précisément la quartier Lodja. Et ce que tu as bakinois par rapport à slogan Osnel Abimisi, au footité to kati bakinois ba répondre est-ce que vraiment vous avez le droit ya kokata bango courant? On a bazana droit à temps qui vraiment batika slogan wana bakosa l'erreur te na kokata courant parce que biso d'abord to foutaka courant cher. Bapaya bazo zo courant na biso bazo fouté la mbongo muke. Biso tozo futa ngo cher et puis consommation na biso eza muke tozo consommer courant muke de l'estage eleki batika biloko wana na 30 jours l'homme sous tokyo za na courant kaka 5 jours ou bien moi mobimba pe courant za nango te mais siko l'air ya koya po aluka aye kotikela nga facture na kofuta ngo na condition ya nini puisque nga na seli courant l'homme sous na seleli te l'homme sous na moyeza et banda tongo ti 13h et kenango mais ti butu mobimba bwana courante lobi pe bolamu ki bwana ngote ata yo moko ndeko na kofuta SNEL ndeni. SNEL étant une société comme la société nyonso bazana dans la banque que mutu nyonso ndenga zawana a consommer courant la bango a futi pe mais au cas où a consommer courant te bwana bango wente ke comme muibi. En quelque sorte, parce qu'on ne paye que ce qu'on a consommé. Et là, il bosso net pour n'angana rosengezani. SNEL a bongisana nos services techniques na puisque le matériel na belé comme câble et baby. Misusi a remplacer zate. Alors le col a ko pesa ko fournir courant na quantité aux populations zolingate. Ya ko procéder na recouvrement na ndenge azolingate pour mutu moya fute malamu ezate. Moutago ko futa malamu ka na seule condition soki ezaka zozwa courant na temps plein comme il faut na moment na zali redevable na SNEL akoka kosolde ba facture na ye ngana loba slogan oyo SNEL alobi ke ofuti te tokati eza na bato baza mitema mabe lokwa bato ya SNEL te mais bato ya SNEL nayebi te soki mpenza matata mponyo azotala atalaka mpenza boye ke alandelaka ba PDG wana po azoboya kolongole pona ni SNEL musala mabe baza mitema d'abord mabe
boyoki na bakinoa ba répondre na micro ya KNB alors le autre kosenga juste na bajon ya SNEL il faut kosala mosala na bino malamu c'est bien bon bolobaki bofuti te bokati mais soki population azali ko consommer produit na bino te vraiment kozala pasi azwa courage wana azwa plaisir ya kozwa mbongo na ye pe pour na kofuta parce que azali ko bénéficier na eloko te en tout cas so bozosala malamu mosala na bino bazali ko consommer courant na bino du 1er au 30 en tout cas bazana bonne volonté wana ya kofuta bino Kinshasa et l'équipe partout. Mon collègue vendredi de la Kibino réaction à ma parents ceux qui baillent posons à moi nanaye à moi si po ya tricher na liba. Déception zokelumba kaboye. Zokezala kaboye. Angel Kambi. Baboya yonzoke soa kaboye. Ça est l'équipe partout KNB a tozali na mangai toujours na komina Kasavubu koswana ba papa na maman na biso o ba kolisa bana et que bana babala ceux qui parents yo mwana mwasi ya bala et que na libala kuna ki atamboli pe mbani na ye ozongisa na ndako atoke papa atake maman responsable oko réagir ndengeni ngai mama mwana sele ba bêtise na ndaka libala na kozwa na vanise na ndako na te ya ye azonga pour la deuxième soka de petango lisusu bela ko benga na ye akene pa ya lingi po esengeli te yo mwasi ya libala ke sala biloko wana na koko sepana etanke ngai mama na ko sepana nango te pese conseil na te ye na bengi pe mobali ngalo na te yi mwana soka azonga de petango lisusu en tout cas ngai mama na ko sepana na mwana te un dédat qui n'est pas ya lingi po na ba bêtise wana en tout cas je ne peux pas accepter ça penga na ko benga na ye pe makambo soni na ko longa pe mwana na ngai na somba ntaba be na somba kamena ke zongisa na libala wana na ko bandela ndeni alongwe mwana na ngako pona nini ake luka nini basombele nini bato bia avion na sonya ndengwana oya moni singai waneza kufa munene kutu da basi kutu d'avance kutu abona kutu pemeni na ngai te ali mo présence na yepa nanga no ba kole kisani mususu ba ko supporter ba ko solola na famille ya mwasi na famille mbali soki base babota ba ko limbisana ba futi ba amani pelata na kolinga boma libala wana te na komikitisa na luki famille ya mobali ata ya liboso na bengi na bokilo na ngai na sengi na pardon lokola saboti na ye toyeba moye ya kosangisa bango soki bango epa na bango ezaka neti baluba tofutaka baamande mususu akwa kolimbisa mwasi na ye mpo na bana babengisi basalela nzambe atubeli na miso ya mosalela nzambe bolandi ndenge baparent na biso balobi na micro ya KNB donc ezali lokola kake na matoi na bango parent moko te akolinga mwana na ye akende libala place à la désordre donc par responsabilité eza partagée na yo mwana mwasi obali esengeli ozala kimia ozala na mobali nango moko mpe na baparent esengeli bobana ndako obenda bana mino matoi avant mai bakende na libala mpo kelika mabe to tragédie wana ezonga te po ntango ekoya ekozala likambo ekoma peut-être ingérable ekozala mpe soni mpo na yo parent mpe mpo na yo mwana mwasi obala Kinshasa et l'équipe partout. Toujours le même vendredi, va reporter en Abino Bakina qui est ici auprès à Bakina pour bailler Sabiso. Ce qui ne déconne pas, mon balani pour bala moi la moussala, yo nde magazine tozali awa na avenue Mangai na komi na Kasavubu kosolana na bandeko bayebisa biso bakomona ndenge nini soki mwasi ya libala ozalaka na bonne na yo et que beau frère na yo c'est-à-dire petit frère à papa alinga bala bonne na yo boka bakina ndenge balobi mwana mosala azala kwa mwana soki ozwi mwana mosala babengi mwana ya mosala donc ozwi elokwa mwana nango mais asalelaka nde mosala kambai na ngai alinga bala ye na kopermettre yango na kopermettre yango parce que bon etali nga te amoni mo aza mwasi alingi ya sepeli na ye bon pourquoi nga na boya soki bolingo na bango nde simbi na nde babalana bon moi ke totisa bakale ya te po bolingo eza na frontière te bolingo yoko nde opekisa tamsu ke abala kinga te mais tamsu na kende obala nde ndoki mo obo mais yango ke soki bato mibale bakutani mpo balingana donc ntango yo yoki to moni pesa bango ka chance bakeye liboso esa apena bien na mabe po aza moto mwana mosala nanga bon sikoyo azwa mpe leki ya tanto leki ya mobali nanga na omonaka mabe na osepela te soki asali shwa na ndenge na ye esala eloko te mpona mwana mosala wana soki aye nakosimbeka lokola nde nasimbaki mpo na komona lokola mwana nanga nakokobisika mwana
Déjà mwana wana akoti na kati ya famille akomi mwana moko na kati na famille na biso to bokoli akomi mwana kosala bien te ke to permettre ke abal mbala nakoloba pe oui dans le sens que nzambe pe akoki koleka na nzela mususu a permettre ke mwana azwa libala na nzela wana oyo ayaki kozwa parce que tomoni ke toza pe na lie moko na ye te. Bouti wana kolana ndenge bakino bapesi ba point de vue na bango mingi balobi ke eza nango bolingo soki balingani bakoboya mais eza na bato mosusu pe balobaki bakoboya libala nesalema me baboyi koleka na micro na biso ya KNB mais conseil ya malamu eza ke bolingo ntango ebotamaka yebanaka te ke o roi o mwana mosala bolingo ezalaka bolingo ezalaka na nature te. Kinshasa eleki partout. Le magazine KNB Kinshasa Nabiso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KNB à la zone recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KNB et cliquez dessus pour télécharger. Une fois l'appli KNB sur votre portable, à l'entrée vous découvrirez la photo de vos stars préférées. Le menu de l'appli KNB vous offre le rubrique suivante. Éditions. Pour toutes les vidéos des éditions du magazine KNB. Facebook. Pour déposer vos photos selfie, cliquez j'aime et suivre l'actu KNB. KNB Tweet. Abonnez-vous sans condition pour rester à la page. Insta KNB. Échangez de photos sans relâche sur votre page Instagram. À propos, pour connaître notre esprit et philosophie basée sur Kinshasa. Nos contacts. Pour nous contacter, échanger des infos et surtout collaborer. Appli KNB Kinshasa entre nos mains. Appli KNB Simba Kinshasa Namaboko. Samedi tolakisaki bino ndenge na victoire basalo eza kokata suki na prix ya moke mpe na babonde mambo mingi sukasuka ya makambo mwana mama opikaka motoki na yo tangisa bolonga kozela te sala lokola ye ba-west africain mama batoni lipopo bayese koluka tozali na commune ya Kalamu précisément na victoire na avenue Bajoko esika tosali constat ba salon de coiffure homme mingi bakoma kokata kaka suki na 1000 francs yango toye kotuna bango bayebisa biso pourquoi kaka na 1000 francs to 1500 francs bapesa biso ba point de vue na bango sinde totie suki na 1000 francs so totali bien ekoza na mutu mosu asalaka te ekoza un peu difficile azwa $10 akende na salon mo bakate suki mpona $10 comprendre et c'est un peu difficile mais tandis que tu as 1000 francs na 1000 francs ne permettre mutu nyonso akatane suki comprendre akoza na 1000 francs pour 1000 francs c'est rien prix facilité mutu nyonso kotalaka ba jeune belé bakoma ba cheve belé poni na otala na keka na salon mo $10 na futa po akatanga suki faux eloko ya liboso ndenge olobi mpona 1500 eza juste kaka mpona kofacilité mutu nyonso moni tolingi sute na Kinshasa ezala coiffe il faut kaka na sanzete ou soit bon na bandako c'est pas bien 1500 eza mpona kobebisa misala baninga te eza kaka mpona kofacilité mutu nyonso aya kocoiffe na bacondition normale en fait avantage na 1500 wana bien sûr mbongo ya moke ma avantage eza clientèle eza mingi ezogene te parce que eza bazoede okokende basalon soko dango $5-10 eza ebele mais bafacilité biso na prix moko eza donc eza na ndenge ya kimia mpo moto akati ya suki na ndenge ya malamu donc bazoede mpena peuple donc na prix moko 1000 francs papa mwana moke mokolo akati ya suki na ndenge moko ya prix moko okokakatana te donc ça eza facile donc 1000 francs eloko ya pete biso totie 1000 francs oyo eza asbel eza ONG toza wana mpona koyede peuple yango mo totie na biso coiffure homme na prix moko abordable ya 1000 francs mpo efacilité moto nyonso tu oyo aza na possibilité te à se faire coiffer. Bon quand même toza pe na perdre tozo perdre na biso te tozo perdre te kala nde bazaki ba coiffure homme ba $5 ba $15 yango moni ba jeune ebele ba notika ba suki ebele depuis totie coiffe 1000 francs jeune tout au monde aza propre na mutu à se faire coiffer pour 1000 francs mutu to ana facilité ya okatsa suki. Bon, tu vas kolana ndenge ba coiffeur ba pesi vraiment ba point de vue na bango bakataka suki na 1000 francs basali bongo po
facilité mutu nyonso pona mutu akati suki na $10 na mutu bakati na 1000 francs bango na so coiffure ekozala ka ndenge mo puis na ba condition ndenge moko vraiment tokosenga na bandeko oyo pe bazali na banalu na ba prix élevé bomeka kosunga pe baninga po soki déjà na centre ville bakiti suki na 1000 francs bongo na cité ba prix na bino pe ezala abordable bomeka kokita ba prix ezala malamu po mutu nyonso azala na facilité ya kokata suki Kinshasa et l'équipe partout. Kaka le même samedi, to l'accès Kibino résumé et actualité au les dominé na Facebook. Ba travaux préparatoires et dialogue tozo mona ba photo sur la toile lobby samedi 27 nde ba ko clôturer guerre et correspondance il y a ba institution tant internationale que nationale. Na communiqué de presse il y a le 24 août dynamique et opposition par son modérateur Freddy Matungulu ba révoqué UNC ya Vital Kamerhe, CRP ya Fidel Tingomai, ADT ya José Makila, PK ya Mwende Kongolo, président AI Alternance pour la République, Franck Diongo a révoqué José Makila na ATD nae na plateforme na bango. Côté à groupe parlementaire UDPS et allié, ba désavoué Sami Badibanga na ndenge à côté dialogue, publication ya ba photo ya marche silencieuse na Goma et Sali Makelele na Facebook ba jeune ya Lusha, bakenda ki ko déposer memo na bango na bureau provincial ya Seni Goma et sika ba proposer calendrier alternatif pour na ba élection. Selon ba internaute oyo ba banda kiko commenter soki batu ya dialogue ba tenir compte ya ba proposition ya Lusha po bango nde baza société civile ya solo selon bango. Entre-temps, photo ya Idem Kojona, artiste et musicien Kofi Olomide, baiser ya nyama na internet. Tokosuki sa actu Facebook ya lelo na anniversaire ya Madame Sylvie Masaki mwasi ya Ranson et sika ba musicien et belé ba présenter ba veu na bango na ye oyo azala maman exemplaire héritier Watanabe asali message écrit na CDJ na photo na ye liboso ya Sheraton le reste basali ba vidéo tour à tour bolanda déplique Célio Fabrigaz Redi à Missy Fali Naji Bempia na moto pamba. Bon anniversaire à maman Sylvie Mampata. Maman asala ke biso tozala. Maman asala ke ba déplique bazala batuno sobazala. Maman na poko alelo déplique akanisio botama elamu nzamba bakisema ebele siko ezanga lelo biso ba zo parce que quand toza lelo c'est grâce à toi maman donc on souhaite ba bonheur nyonso mokili botama elamu botama elamu botama elamu Maman Sylvie botama elamu merci maman. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Maman Pasteur, joyeux anniversaire, joyeuses fêtes, joyeux anniversaire notre maman Sidéji Mansaki, au Batela Bisso, au Vandisa Bisso. Les autres commis bateau. Ils allaient journée moko esengo. Ya monene pour na bisobana. Atana musika. La sarate qui to bosana. Stera wera sonne. Ali mama yaka e mawa. Baby ngoyaou. Bon anniversaire Mampata, maman Pasteur, mère avec Zosena Bagladi. Encore une fois, bon anniversaire. Que de bonnes choses de la part de ton enfant Fabregas le métis noir. L'enfant qui t'a bercé. Encore une fois, bon anniversaire et maman. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour tout ce que tu fais pour tes enfants comme nous autres. Yakaye na leli Zakaye mapata Yakaye mawa Mama mapata mama Kenda buna Yakaye mapata mama Kenda buna ma Konyuna pesa yo Ile kibongo Noso Ya Marian Atabalobi Ya Monde Petrol Muya Nzambi mapata mama Olimuya solo
Cher Nabiso, si Deji Mampata, moi ça vient Nabiso Noël Ndiama de la jungle, de la part de Fali Ipux, du Cap La Merveille, Motama Elamo, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, maman pasteur, joyeux anniversaire. Togos, net in a film, vieux, fais ça ma cadeau, donc fais sa mère. Et sa mère, cadeau belé. Joyeux anniversaire Mampata, maman Pasteur, maman Sylvie Masaki Ndiama, la reine de la forêt. La reine de la forêt, j'insiste, là où repose le cœur du roi, mon ami, où est son roi de la forêt, Noël Ndiama Makanda, l'élu de ton cœur. Mampata, aujourd'hui c'est ton anniversaire, c'est un jour exceptionnel. Profite de ton jour. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Que du bonheur. Que du bonheur pour toi. Que Dieu bénisse ta famille. Toute ta famille, ta petite famille. Tes enfants, ton mari et toi-même. En tout cas, Mbotama Elam. Mbotama Elam. Nzambazala Labino. Oumela! As-tu Facebook ya KNB Oyo encore et toujours bo bandi déjà Kolanda Makas Kin et l'équipe partout. Merci pour la confiance au Bozali toujours copé sur la magazine Nabino KNB. Yalolo e komi na suka tokutani bongo lobby na numéro 1. À travers la flamme par la com, devenons forts.